Kubu Kanate, Sabuni na Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amoja. C'est Manuel. Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur Radi Télévision, bande konangai mbote na bino. To moni vidéo moko to audio moko za ko circuler ya bande ko ya basi o ya biso ba meka ko comprendre te mokilizo ta molande nini. Mwana mwasi oyo abandi miziki sika kumona rebo boyebi yango la sexy rebo abeta miziki na ye azali moko baninga ya ba Innocent B aza camarade na ye meilleur ami na ye mais vidéo to audio ba vidéo pe circuler ya bien mutakalize oyo balakisi nzoto ya mwana mwasi polele na poisa toyebite bandeko mibali pona nini kobimisaka ba photo ya bandeko ya basi boye pona nini kosambwisa mwana batu boya bandi sika vi na ye boyo kandenge mwasi aza kolela basambwisi nzoto na ye ndeko afilme yango aza kolakisa ndenge aza kolia aza kolambola soso na ye ndenge azosala makambo oyo elongo bani te bandeko na ngai tozokende wapi ata bonganga yango tokoti ya kolakisa bonzoto esali pasi pe mawa yango toye tolobela toza kotelemela eloko ya kolakisa nzoto ya bamama na biso baleki na biso ata ezak baopesa mbongo ebele me mwana mwasi aleli na pasi pe mawa audio oyo batu bayoki yango peut-être baza ko comprendre eza ye to ete to affirmer ate to confirmer te mais comme ezotambola na kombo na ye ebi to lekisa yango emusu batu musu ya mawa bayoka bakomeka koefase video wana to audio wana mais esali milelo mingi komona rebo mwana bato bandi miziki sika azolinga yepe apexe abimalibana to ebite est-ce que eza condition pour musique yebana to muto wana pourquoi mais na kotala ndenge aza koloba meilleur ami to mutu na ye o ayaki na ye nde mutu ameki kosabola to kosambwisa ye ndeko na nga meka koyeba bandeko tambola bango soki eza ya solo ke basali mabe na kombo na ye e nzambe alola pardonner bona nana boyoka audio na sima tozonga bandeko na ngai. Kyle, j'espère que tu es là, peu Orioka, notre voice nanga. En tout cas, na comprendre tes lots, ni sali que là je viens de me réveiller au remarquer voilà ils a bien té. Ba te belé ba yo komelanga et tout mutunayo Kyle et tout mutunayo surtout eloko ana ezo soit motema que mutunayo. Aja qui au posté makamba ba sextape et tout machin. Kitiango na jeune talent yo moko bi combien jeune talent et danga ina carrière nanga depuis na bandati sikoyo mais au moins na ndenge to ozaki mutu nango ngaki ya envers nga otalisanga problème mais j'ai pas compris sikoyo tala soni oyo penza oyo osali vraiment pourquoi tu as fait ça Kyle pourquoi je veux qu'est-ce Kyle j'espère que tu es là, peu Orioka, notre voice nanga. En tout cas, na comprendre tes lots, ni sali que là je viens de me réveiller au remarquer voilà ils a bien té. Ba te belé ba yo komelanga et tout mutunayo Kyle et tout mutunayo surtout eloko ana ezo soit motema que mutunayo. Aja qui au posté makamba ba sextape et tout machin. Kitiango na jeune talent yo moko bi combien jeune talent et danga ina carrière nanga depuis na bandati sikoyo mais au moins na ndenge to ozaki mutu nango ngaki ya envers nga otalisanga problème mais j'ai pas compris sikoyo tala soni oyo penza oyo osali vraiment pourquoi tu as fait ça Kyle pourquoi je veux qu'est-ce Bandeko nanga nyonso balandi ya Radio Télévision, j'espère bolandi boyoki ndenge mwana mwasi aza kolela. To comprendre yango te, ba comprendre parce que eza makambo ya nkuku ebina mpoasa. Ba makambo oyo eza ko se passer toyebi te eza contenu ya ba succès. Bandeko ba video ezali. Oyo ndeko mobali asaboli to asambwisi ndeko oyo mwasi toyebite soki monde inaba satanique eza kosenga boye pona mutu azo afula matoyebite
ba vidéo ezali na ba groupe ebele eza koleka déjà eza parmi ba groupe o eza ko partager ba biloko ebele siko to mituni toza na mabota toza bandeko ba mama ba papa ba grand frère na komona oyo ekomi kosala maboye eza ko motiver eza kolakisa nini toyebi monde musical eza monde mo eza un peu na ba problème na kati ba conflit ba makambo ebele ebele mais quand même na famille tout à la relation autre zanango tala ndeko relation na ye soki eza relation na ye to mutu moko ami kosambwisa ndeko oyo mwasi asepelisaka ba jeune ebele aza ba fan club na ye ba fanatique ne balandaka ye mais esali pasi pe mawa toyebi te toko juger to condamner mais tomi poser ba question comment ba vidéo oyo ya mutakalisation ebimi to bolumbu polele na sima botali ndenge mwana mobali aosala yango asala nango mais eza relation ya mutu na mutu ndeko na ngai toza komeka kotelema eloko wana koevite mingi babiloko mosusu na basentiment elekaka te quel que soit quoi ndeko na ngai soki oza na moment na intime na camarade na to mutu na ye fo bolongola bakamera po bakamera oyo ekomi otina mutu na kanda asala mabe bato mosusu bose venger contenu ya biloko wana bandeko oyo baza komona boye bozwa mayele parce que monde yango oyo toza komona monde eza ya nzambe mais makambo oyo ezo se passé satan alingi adomine mokili mais nzambe aza toujours kolo mokili mais tala siko ndenge video ebimi soki eza baréclamation ya ise fo bobima ndenge wana mpo bozwa succès to bozwa mbongo mais kobomba nzoto na yo mama bomba nzoto na bino ba oyo tolembi komona ba video tomoni ba mwa oyo to 2021 oyo makambo ebele ebimi ya mitakala ya banini ebimi ebele mais eza pe na lokumu te tolobeli yango mingi mpasi aza jeune talent eza motu oyo abimisika aza kosala babiloko na ye bien aza kozwa bavision ya mosika komona ndenge baaméricaine balataka bomonaka ye aza toujours la sexy aza toujours bien quand même mais fallait tozala na infériorité ya bato oyo bakoya koremplace mama Tchala mwana mama Mbiliabel mama Pongolove mama Betty Masikini oyo toza na posa na musique na biso basi bakota ebele tozaka na sindi te tozala bato baza ebele toza na posa na musique na biso bafille bazala ebele basi bazala ebele mpona culture na biso eke liboso ndeko na ngai toza na posa ya souci ya mboka na biso culture musique na biso bateatre na biso to biloko nyonso ya biso ya mboka biso fo ezala malamu yango tosengi nzambe akota na likambo nyonso oyo congolais akosimba mpo eke liboso congolais aza mutu ifo azala na esengo azala mawa ndeko oyo mpo ozopartage biloko wana botika kopartage aza musicien na biso soki eza bakisi oyo ekomosenga keno bato bamona mitakala mpo bozwa basuccès yango mpe ekosimba so te parce tomotelema eloko wana bamfutuma totelemela yango mais nzambe alola aza na biso peuple congolais totia mokili kongo na biso na maboko ya nzambe mpo nzambe atombola drapeau na biso po drapeau wana ifo eza drapeau oyo bato tu bamona babanda kobanga yango esali pasi mpe mawa komona ndeko mwasi ebandeli na ye boye ndeko partage aime video merci beaucoup nzambe azala bino